Bandeko Karine Mokonzi a sali démonstration. Avant à démarrer, Basuka na télé-réalité a sali démonstration. Vous deux, pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi tu me regardes? Pourquoi? Wesh, il y a un problème? Pardon? N'importe quoi. Et toi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais ça va pas, wesh. Vous deux, pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi tu me regardes? Pourquoi? Wesh, il y a un problème? Pardon? N'importe quoi. Et toi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais ça va pas, wesh. Bomoni yango, bolingi na Sabino, pourquoi a sali démonstration na ba télé-réalité ndenge kokende. Ok, d'accord, bolandanga. Mbote ba papa, ba mama, ba nteko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko liboso na kosenga na ba chinoise oya mikolo o baza ba chinoise ya ba papa na ya ba mama. Foko yeba boye. Tangu yoza chinoise ubi yozali muto ya linga Karine Mokonzi. Bana no pe balinga ka Karine Mokonzi makasi. En tout cas, contrôler l'émotion na yo mukolo kokutana na Karine to mukolo kokutana na batu mususu balinga ka Karine Mokonzi. Surtout loba vérité. Pambate na talaki mama Monique na kati ya ndako ya Majaki alobi bien. Bana na ye batalaka Karine Mokonzi. Balobaka nyonso. Karine Mokonzi plus de 20 fois na mukolo. Olga Kabelo atuni mama Monique. Yo lukata omona Karine Mokonzi yango te ata otala na video. Mama Monique azongisa na mona yete na talaka pete eloko te. Na yoka alobi kutuboy. Na talaka yete na yebi yete na yeko yebile kaka na matanga. Olga Kabelo atuni susu mama Monique. Ozalata na curiosité te. Curiosidade. Ozala nango ata moke te. Ya koyeba Karine Mokonzi. Mama Monique a répété. Eloko nazoloba na bino siko yangoyo. Mama Monique nzoka zalaka chinoise. Émotion wana iye. O nebisi bino bozaka nango na contrôle. Bolandanga bien. Mama Monique oyo kaka lobi amoni Karine mbala liboso. Bana ne mutu baza ba fanatique. Nzoka ye moko aza chinoise. Nazo prouver bino ki aza chinoise. Na deuxième question ya Gloria. Non. Gloria. Yope. Aïe 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 keba. Ah. Ce qui sawana. Sans effet. Non, avec effet. Pour nazana besoin na yo. Vidéo no nazo mona te. Bon, nazonga na likam na oloba. Mama Monique Olga Kabelo. Oui, na ke bien. Olga Kabelo ake atuni. Mama Monique. Otalaka vraiment te. Mama Monique be motion e ye. Tango be motion ye Mama Monique alobaki nini. Bozonga botala. Video za awa pa na ngai. Alobi boy. Na yebi ye te. Na monaka ye pe te. Na yokaka ye pe te. Likambango yango wana. Alobi bien. Ayokaka ye pe te. Donc alobi biloko misatu. Ayebi ye te. Amona ye pe te. Ayokaka ye pe te. Mais si ko tango bana ne balobaka 20 fois par jour. Wana babenga yango nini? Koyoka.
tango azo yoka ke elobi ye moko alobi bazoloba Karine yango boye Karine boye wana babenga yango koyoka. Alors bandeko mingi baokanisaki mama Monique likambo moko ezoleka non eza émotion. Bon so bokanisi bongo bosana raison émotion parce que azo bomba ki chinoise na ye azo bomba ki téléspectateur alela Karine Mokonzi makasi po akutani na face à face azo bomba ngo penza makasi po mama Monique nga na yebi ye toyebani mwa bien soki nazolobaka aza chinoise azani na yebi bon ye yebi ngai te ye amona ngai ma yebi nga te ndenge mpe aza wana sabosani elongi na nga surtout tokutana na ye na moziki mama Monique toparka mpe voiture bisika moko ya parka wa oyo elandi ya mwasi ya JDT oyo elandi yanga bon bazalaki mpe na mwasi ya JDT. Alors mama Monique aza penza chinoise mais siko lokola bana ne bango siko ba chinoise moyen bango mibale basangisa émotion wana eza te ye fo azala kaka na position ba mama bana fo bazala kaka bana yango wana akute na Karine Mokonzi ayebi ke ezoleka live po ye ayebi ba live nyonso ya Karine Mokonzi azangaka ta moko te siko lokola azangaka ta moko te ayebi pe bana na ye batalaki 20 fois par jour bazangaka moko te soki Karine asali eloko te bango bazongelaka ya kala balandi papa robot balandi partout bien sûr ye pesa kutana papa robot ma yebaki te papa robot akoyebanga ndenge nini nga nazaka na bilongi ebele en plus naza chasseur alors ndenge nakoloba na bino yango wana eloko liboso nalobi bachinoise ya mikolo ya bapapa na ya bamama boza ebele bolingaka Karine Mokonzi lelo bana na bino pe bazolela na babebe bazolela Karine Mokonzi tele réalité ebandi yango wana fo bokontrole bemotion na bino bosangisa bemotion na bana mabe eza te ntango bosambelaka mpe longo na bana nalobi te bosambela Karine me nalobi kaka ntango botalaka eloko so bozotala théâtre bosepelaka mpe hermo na bana mais pourquoi pas bokabula bemotion na bino na bana na Karine Mokonzi yango wana batele réalité ebandi Karine Mokonzi asali démonstration ya kosolola na baniao. Pourquoi Karine Mokonzi asali démonstration ya kosolola na baniao? Parce que Karine Mokonzi la baronne baladi boso na vie na ye bon na vie na ye te mais baladi boso asalaki démonstration na Congo na kanisa bomona yango edingwa ye abeti ye boye Karine akweyi na kanisa bomona démonstration wana esimbaki batu bamona succès ya Karine Mokonzi babanga yeke azaka na kisi ya kosakana te. Alors batu baza continuer ko banga ye tina mukola lelo mais Karine Mokonzi a remarqué que numéro wana batu bazo banga ngo susu te po ya edi akomo sala nango na batu théâtre bazo sala ngo tout le temps. Alors batu ba comprendre que Karine Mokonzi akosaki bango azwaki ne kisi te azani na magie te asakaka Karine Mokonzi otomona ndekwa Arma ndekwa Tania Mokonzi ndekwa Guy Mokonzi mwana général Mokonzi na mama Charlotte Chombe ba comprendre azane mutu moko simple. Alors Karine Mokonzi alakisi bango kaza susu na numéro moko ya makasi abengisi 300 niau bavandi libanda ayebisi ba chef na bango bakota po baza 150 ya kamususu 150 ya kamususu bakoti chef a groupe akoti chef a groupe akoti moko matiti likolo moko azobanga zati na se. Alors Karine Mokonzi asololi na baniau po alakisa susu force mususu. Alors oyo bandimi te ke Karine Mokonzi azana biloko moto oyo basalaki na edingwe moto la ngengeza lukuta. Ok yo sikoyo to bino bato théâtre to bino ba chroniqueuse ou bien ba musicien bo bengisa pe 300 niao deba kota na kati basolola na bino wana to ndima Karine Mokonzi azana biloko moto te nga papa robot na sukisi awa na kende kotokisa tia moto. Ciao.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.